C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017 donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Maman bien, news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous Bonjour et bonsoir, fidèles et chers internautes partout dans le monde de Bozolandangai. Bonsoir Nabino, bonjour Nabino Nabangonga. Nyoso ekokuta bino o Bozolandangai. Ngai wabino papa lianzi fumutoto, autrement dit combattant, soldat du théâtre congolais. Mon lobeli yaba oyo bazanga mongongo. Merci na kopesa bino, merci ebele, merci na nzambe bojalisa likolo na se, merci na ba congolais tout boza partout na monde, merci na ba diaspora congolais, vraiment so na komi place wana na pesa bino, merci parce que bino nde bosala kangana kota na bandako na bino na banzela ya télévision, na banzela ya ordinateur, na banzela ya ba téléphone, place wana na koma kana na yoka merci. Pourquoi pas la pesa merci na Igos, Christelle Mamou, la Rose, le Pungu, pourquoi pas na pesa et merci, na pesa pe merci na molonga nina ye oyo. Papi Nzola Meso, pourquoi pas na pesa merci na leki na bango Vanessa Moussa ou depuis Kinshasa. Merci na batunyo so bolinga kanga, merci na batunyo so bolanda kanga partout bozali. Botikana zona moi jimuke après to solo là le dossier ya Moïse Mbiye oyo batu ba publier Moïse Mbiye alongi procès boza sire boza trop sûr Moïse Mbiye aza trop sûr na misolo na ye kasi justice elobi po na misolo te Moïse Mbiye ozo fete na banda kuna yo ozo bina parce que bina yo oza molongi. Parce que Moïse Mbiye a contacté plus de 11 cabinets d'avocats pour nakokende kozala côté melali kamuna et topé ko défendre kasi nazolon moi jimukie et bongo to solo la mo bien lelo ngana za mongongo ya ba oyo bazanga mongongo na bisaki bino ke je suis Eliane malgré Kolobake, Eliane bozo benganga, Eliane a quoi ici bino wat bozo défendre je suis Eliane parce que Eliane azana mutako lobela ete na lobaki naza mongongo ya ba oyo bazanga mongongo. Sadinga na lobela ka batu nyonso bazanga mongongo ezaka kapona Eliane te, ezaka kapona ba comédien te, lokola na lobaki combattant du théâtre congolais. Soldat du théâtre congolais, non, nazo défendre kaka ba comédien te, na défendre kaka ba comédien, na ba congolais tout partout dans le monde. Ezaloza en Amérique, ezaloza en Asie, ezaloza en Afrique, en Océanie, partout au congolais en likambu. Soki contacter ngozani mongongo, ngai na kolobela yo, mongongo na yo, poete batutu bayoka, poete diaspora ayoka. Ozo solution na likambu na yo soki pese ni nzambe ayoka na kofuka mama bolongo na se na kolele pa nzambe apesa solution. Yama ya ko ebisa bino tikala bongisa jacket na ngai malili kaza kuna ngai ya ko ebisa bino ke bato bo publier oyo bolobi ke Eliane akwei justice elongami epai ya Moïse Mbiye lokuta. Ya kwa bisa bino ke lokuta procès eza à suivre. Procès eza en cours, dossier ezo continue kaka, dossier ezo kende kaka lengo maleme. Koyeba ke pasteur Moïse Mbiye oyo babengi réserve de l'Éternel. Na boite na longoli yangote na fingi pete po aza musaleli ya batu ya papa nzambe nde mokati makambu yende moto akoyeba ye soki azalaka pasteur ya solo tout soki bazalaka réserve de l'Éternel ya solo wana yanga batu na yebite wana nzambe oyo mutakela yende mutakoyeba mais nga na yebi pasteur Moïse Mbiye azali na invitation lisusu na mokolo ya lobi mercredi na bozela natanga yango lisusu malamu azali na invitation lobi mercredi na
na cours de la nazo comprendre ngo bien bien te lobi babengi ye lisusu il faut akene ko se présenter ye na ndeko na ye lidimbiye bakozala kuna na niveau ya babengaka yango police judiciaire akokende kuna soki police criminelle soki nini babengaka soki kombo eye malamu na koyebisa bino mais azali suna rendez-vous lobi ye na leki na ndeko na ye to pe yaya to pe leki na ebite komo na ye na lidimbi ye nde bakokende ko présenter kuna babengi bango lisusu et puis dossier ezali asula dossier ezo continuer bino bai oyo bolobaki ke Eliane akoyi na koyebisa bino ke Eliane akoyi te lelo na niveau ya justice ezalaki benda bika bandeko nanga bondimela ngai pote mongongo ya ba oyo bazanga mongongo ya koloba Eliane azali mwana muke meka sazali na bwania ebele mayele ebele pasteur Moïse Mbie na mateya na ye ya ba jeton ya kobwakela batuke abwakeli bango mbasu ya molimo kasi mbasu oyo abwaki bandeko nanga bondimelanga ekomi te esuki na nzela po Eliane oyo aye na ba preuve na ye na niveau ya parquet général na niveau ya parquet na justice maison de la justice oyo ezwami bongo na Gombe tango aye na ba preuve na ye eza nini alakisi chambre ya Moïse Mbie mwasi oyo obima na ye te oyebi ye te ayebi chambre na yo ndenge nini mwasi oyo obima na ye te ayebi toilette na yo ndenge nini mwasi oyo bima na yete ayebi salon na yo ndenge nini bolandaka makambo mwasi oyo yo obima na yete oyebi yete ndenge soi-disant mokili mobimba bolobaki Eliane wana zali ndumba na pasteur oyo nayebi te nabenga yo pasteur to nabenga yo magicien po nayebaka qualité na yo te baraka mogisho nayebaka position na yo te ozalaka magicien ozalaka prophète ozalaka nani bakangi yo pena mitakala na ba téléphone na yo donc yo na Moïse Mbie le fufu le même imbadi mwasi oyo soi-disant bofingi ndumba boye asa missionnaire adiaka kaka bambongo batu asala ba clip na ba kofi asala ba publicité na ba fali ba pede ba pesa ke mibali na braza eza problème te ya problème ezali lelo ke abimisi ba preuve na ye oyo eza ko défendre ye koloba ke pasteur Moïse Mbie azalaka na tatouage moko na mokongo tango yo nana komi pasteur te mokili pasteur Moïse Mbie bandaki azoyembela nkolo baniataka ye tatouage na mokongo tango ya komi pasteur ake nango balongola ye etikali cicatrice ndenge nini Eliane ayebi yango mwasi oyo bima na yete ayebi cicatrice na yo ndenge nini to solo la bien vraiment na ba diaspora bozolandanga na ba congolais merci na ba congolais nyonso oyo bozana Kinshasa précisément sur place makambo zo salama pona moni ndenge bozobelela kuna justice na moni ke Congo tolingana ka pe toza solidarité ndenge balobaka solidarité ba congolais toza na solidarité ya makasi parce que na niveau justice pour mona population ezawana ezoyemba justice kata justice ozo sentir que moto nyonso atelemeli dossier oyo na ebisa yo Christelle Mamulukungu la Rose eza likambu ya Blackité Yves Malou Kinshasa makambo.com panza sango pona koyeba ke eza likambu ya Blackité Eliane lakisi ba preuve na ye a détaillé nzoto mobimba ya pasteur Moïse Mbie na yebisi bino bandeko nanga bondi melanga ibotsa tembete mwasi oyo bima na yete ayebi nzoto na yo ndenge nini pasteur Moïse Mbie azalaki trop sûr na misolo na ye tope na makoki na ye tope na ba relation tika na yebisa bino ke lelo soki ezalaki ke relation présidentielle ya quitté tope ndenge balobaka équipe présidentielle soki ya quitté Moïse Mbie lelo alingaki dodo na makala na selembao
alingaka zala kuna mais lokola toyebite justice congolais ezotambola ndenge nini biso tuna diaspora tozotalela bino tozozimele congolais azali sous congolais ya kalate o ezalaki oyo kosi na lipa tope na nguba andimi kasi lelo congolais tokomi misoga tozotala likambo oyo ya Eliane monde entier boyeba yango ba juge o bozokata likambo oyo eza lisusu ya privété to pe balobaka kofle bo kofla moté eza likambo public ni balobaka congolais nyonso partout na monde azotala likambo oyo parce que basali na nzambe bazo bebisa bana ya basi ebele soki boza mayele te soki poza mayele te okomona mwana na yo abeba soit disant que azalaka protocole titulaire ya pasteur nzoka te pasteur akomisa ebile na ye afiakulaka ye ndenge nalobaka bozela na mela moi eloko koyebisa bino ke ndenge procès oyo ezokende kende Eliane akoki mpe kolonga Yves Malu Kishasa makambo.com ndimela ngai parce que pasteur Moïse Mbiye andimi koloba liboso ya justice ke Eliane azali fiancé na ye avocat ya Eliane Jimmy Ngalasi aboyi yango alobi que kobenga ye fiancé na yo te bozalaki na makangu parce que obandaki kozwaye famille na ye bayebaki yo te Eliane mpe na monoko na ye alobi que kobenga nga fiancé te devant justice po o mascarenga o pakolanga mafuta olakanga libala opesanga libala mote nzambe na ngai oyo peuple ya modeli nini oyo lobaka vie na biso boketu ya yango oyo peuple ya modeli nini moto bozomona azokende kosamba na buzoba ya boye mais okokende kotala tala fulu ya bato na église yango eza pentacle eza moto eza bifo toloba nini et puis pasteur Moïse Mbiye bolimbisanga ba diaspora bozotala nga ba interno bozotala nga pasteur Moïse Mbiye c'est un orgueil tika orgueil pasteur Moïse Mbiye orgueil efutaka te oza mosaleli na nzambe benga yo Bible zoloba kutu humilité précède de la gloire l'humilité précède de la gloire komi kitisa nde yango epesaka bokonzi na nzambe eya parce que Bible kaka yango moko ezoloba ke nzambe atelemelaka baorgueil pasteur Moïse Mbiye ozali orgueil na niveau moko na yebite soki ezalaki mopagano balingaki baloba nini to pe soki ezalaki o tobengaka ba musique ya mokili ba musicien ya mokili bolingaki boloba ke po azakaka Fally Ipupa to po azakaka héritier yango aza lolendo boye mais oyo mosaleli na nzambe pasteur aza lolendo ya boye tokoloba nini pasteur Moïse Mbiye zala simple mikitisa nzambe atombola yo nzambe nde molongisi nzambe nde mutabundelaka nzambe nde mutalongisaka ngana koyebisa yo soki oza sûr na makambo na yo tiaka ka nzambe tika kobwakela bato ba jeton na mateya na yo même ba juge ba kondanaki yo balobi ke mateya nyonso zoteya mikolo ezali ya bambwakela pona nini pasteur Moïse Mbiye a travaillé esprit ya mwana mobali oyo na kombo ya Christian soki olongo ça dit pasteur Moïse Mbiye a travaillé mémoire ya bato nyonso pour que ba défendre pasteur Moïse Mbiye aena tala ba avocat pour ba défendre mais yo ki mosali na nzambe et puis ososala biso publicité que ozoki ne kobeta na Angola yango yozomona peuple congolais ndenge ozomona bandimi kaka ya yo ya cité Bethel oyo bakangamaka na cité Bethel oyo baza ba fanatique 100% peuple congolais akoma mayele pasteur Moïse Mbiye yeba yango soki oke kobeta concert na Angola yeba ke kosala mpiaka po ozana na makambo ozana na bosoto na nzoto na no sokoli yango te
kozana na bosoto parce que kolongolisa mwasi zemi ezali lisumu lelo lokola yo ondimi ke Elia na sa fiancé na yo c'est que olongolisa ezemi soko ondima ka sa fiancé na yo c'est ko bima na ye pona makambu oyo Eliane Pasteur Moïse Mbie azali convoqué babengisie na auditorat et na auditorat ce qui auditorat babengisie il faut ba kende kuna et puis azali na rendez-vous à justice et commandé et kobenga docteur na bango moko akoya ko contrôler nzoto ya Pasteur Moïse Mbie si c'est vrai que makambo Elia na lobi eza ya solo de bokomona Pasteur Moïse Mbie aza ya kokwea bino moko bozo publier bolobi que Pasteur Moïse Mbie alongi tozo mona na ba vidéo azo bina na ndaku na e parce que ça qui na est trop sûr mais justice et baluki na si bino que soki batu ya présidence ba ya quitter Pasteur Moïse Mbie lelo alinga za na makala mais kasi justice ezali pour na tribu moko boyete tribalisme na justice ekoko exister te tolongo la tribalisme lokola Pasteur Moïse Mbie azali muluba il faut sentir ya président ba ko défendre ko azande ko président non botika biloko na Congo tolingi biloko yote tolingi biloko te tolingi biloko oyo te bolobaki na biso soki temps de droit soki l'état de droit bolobaki na biso botika oyo azana raison bopesa ye raison dossier oyo eza à suivre Moïse Mbie azana rendez-vous lobby azana dossier rendez-vous lisusu jeudi donc semaine mobimati kino si la azo il faut à répondre na ba rendez-vous na justice et puis tokotala ngo ndenge ekokende ko katanela soki na semaine prochaine topekan tozolanda tozozimele batebele bozo kanisa Elia na zoba mekasaza zoba te bokengo bimisa tina ba dossier oyo Eliane akutana na mwana mobali oyo soki Christian soki nani na avenir Boyata eza na problème te bokengo bimisa ke mwana mobali oyo fiancé Eliane alinga Eliane na 2017 na 2017 na août eza na problème te problème ezali kozwa mwana ya mutu na vie ya makangu eza infraction munene et puis surtout kolongola eli suna bazemi eza infraction munene Pasteur Moïse Mbie a sollicité ba avocat ebele Pasteur Moïse Mbie azalaki trop sûr que azge koko isa mwana mwasi lelo andimi sikoyo que Eliane azali fiancé na ye wana ezali fiancé ya mascara pour andima devant justice après akoboya na ye topé animé fiancé pour abala ye pour tolandi na ba vidéo misusu atanga zo fêter tanga zo ba zo fêter na ndaku na ye azomela moi 20 alobi que ba souhaiter ye nouveau mariage donc kalate azobala nouveau marié tout ça kalate azobala quelques mois azobala parce que quelques mois ngo oya lobi eza po abala Eliane to po abala mutu mususu biso tozaka na sima tozotala dossier oyo tozozimele justice congolais justice eza pona babola te justice eza pona ba riche te justice ezali ke oyo aza na raison pesa ye raison aza na tort pesa ye tort eza te pona Moïse Mbie aza na mbongo ebele nde lobi toyoka ke Moïse Mbie alongi procès non parce que tomoni déjà que Moïse Mbie a plus de 11 avocats ngana yebaka muto atikaka bitumba te eza muto nde babetaka muto agravisaka bitumba eza muto amonaka ke a perdre muto abeti mutu apubolaka maboko akei mais muto alelaka zo continuer bitumba c'est que eza muto akoyi ndenge moko muto ayaka na bavoka ebele ezalaka muto azomona ke sina koyi et puis muto azaka devant justice azoloba loba mbala moko ba juge bamonaka muto oyo asa fautif ndenge moko na Pasteur Moïse Mbie obima na mwana ya batu kasi lelo okomi kotangela biso makambo mosusu lelo okomi kolamba batu nyonso sentino moral po ba défendre yo oza mosaleli na nzambe justice a mokile kenene lokote mais justice ya solo eza justice ya nzambe
yo bimana mwana mwasi bato te ayebi tatouage na yo ndenge nini, ayebi chambre na yo ndenge nini. Pasteur Moïse Mbi etika biso boni boye bilengi yo moko yokaki kuna bozalaki bino mibale okangelaki biso porte tokota te. Ale siko tango bimi na miso bato komi kowanga na boni pe boye lingo sala biso ba mascara. Pasteur Moïse Mbi tika biso na buzobako. En plus yo katina nous likamute mais boni Pasteur Moïse Mbi ozo pesa bato ba publicité que zo ke dobeta na Angola pona nini. Dossier est à suivre, dossier est en cours. Pasteur Moïse Mbi kende akokweya po Eliana ena ba vérité oyo non boyokate. Nani ngai na bino nani ayeba ke Moïse Mbi azaka na tatouage na mukongo. Toyeba kyango te, toyeba ngo lelo. Pona koloba ke basali na Nzambe oyo bozoyela biso ke boza basali na Nzambe. Bana oyo bayaka na église bayaka po bino bo encadrer bango. Kasi bayaka te po bokomisa bango basi na bino. En plus tango zobima na mwana motu, tango lake libala bala ya solo. Bolembisi bolongoli batu baguya kosambela. Ebelenga na ebisi bino akomi po ake l'église akomi na ba doute. Eza nini ba science occulte bogeno kota potangu makamna bino ko bima na poasa bolembisa batu nzela ya Nzambe po bokota batu lufelo tokokota lufelo te toboyi na bosoto na bino bozoya nango na ba magie na bino ba science occulte bozoya nango tobeti bino kindobika topesi bino mukongo toko sambela Nzambe oya solo ndenge tosambelaka ezale kuti biso na bandako toko sambela. Eza le kuti biso wapi toko sambela po bino basali na Nzambe tokomi komona ke bokomi komema biso na distraction makasi. Bokomi komema biso boyebisanga nanu Pasteur Moïse Mbi alaki plus de oyo vena nga bokechwa yango alobi plus de 350 femmes. Wana na habité ve bokechwa soka salaki comédie na ye plus de 360 femmes wana les églises mobimba. Mais Pasteur Moïse Mbi alaka ba fille ebele. Soki bo bandeko nanga ba diaspora bo sala analyse to boité koza la fan ya pasteur to fan ya Moyembe za problème te. Ngai naza mwana Bethel. Ngai kolongwa nga catholique mama nanga memanga vers Bethel na sambela na Bethel na première rue. Ozo comprendre. Bethel wana nga na kota yango. Mais na ko koza pe fanatique ya Moïse Mbi. Non, mais naza fanatique te. Na lingi nga na biso te totina Moïse Mbi na lufelo mais Nzambo ya tinda wa pona ya tele maliboso bato au kote e lufelo. Comment yo Pasteur Moïse Mbi ote akaki toko mais pona nini buzoba ozotika te basalite boye ozotika yango te. Eza mabe makasi, eza mabe koleka. Eza mabe koleka. Eliane biso tozana simana yo oza mongongo ya ba oyo bazanga mongongo tango ozolanda diaspora ezotelema mpona kolobela makambo na yo zala maele mwana mwasi zala pe l'esprit kozala bobangi te. Moïse Mbi a flatte yo na eloko te mema justice na suka mpona kopesa ba pasteur sous correction mpona koyeba ke non ndenge za wana bandimi bayaka na église baza pona koluka Nzambe kasi baza poto komisa bango batapi na biso te poto matelaka bango to nyataka bango bayaka koluka Nzambe na bosolo kasi bayaka koluka Nzambe te poto koma kosakana na bango lokola mo eloko moko boye. Ba pasteur bele bobongola mitema soki Nzambe abimisi bino na année 2020 oyo eza parce que kolakisa bino tala misala bosala kaka bino mo ba pasteur bokomi ba PD bokomi ba lesibie beaucoup misuba nini bozoya ka États-Unis kokende kokota na ba science occulte kokota na ba maison ya science vraiment bozo même peuple de Dieu wapi. Et puis tozota la vidéo ya Pasteur Moïse Mbi au sali na ndako mais faut yo ka façon de parler à Moïse Mbi ozomona na nzoto ezali na trop l'attaque qui bonzambe Moïse Mbi Pasteur Moïse Mbi bonzambe et salakati na yo tango zolo balikambo bato bazo senti que présence nzambe za kati na yo ote ya ka bien so ozote ya mutu nyonso asepela kana yo ozo comprendre mais na makambo susu to mona ka nzoto to mona ka trop nzoto bo jeunesse ezayo mingi
to moni yo tango zobo sala vidéo na lidimbi azawana na mwana mwasi musu na bosani kombo na mwana wana mukebo ce komo nani na katanda kuna yo na ba frère mususu alobi batie caméra lo ba habité na lo batie po bangunya bakoyina soki bakoyina basali na nzambe bozobwakela bato ba jeton basali na nzambe vraiment hein? Vous les serviteurs de Dieu, comment on se lasse les jetons, hein? On s'en lasse les jetons, pourquoi? Vous lancez les jetons pour nani? On se lasse les jetons, pourquoi? Hein? Nous, vous les travailleurs de Dieu, hein? En tout cas, vous avez ça pour ça ebele bozo benganga bozo tunangai pour bozo tunanga makambo bele bino merci bo mesana ko benganga ko tunangai ke Davina Gola akomi na poto bandeko nanga ngai na bino ndeka Davina e poto ngape na ebite soki Davina aye ko continuer université na ye parce que Turquie ezali na ba université ya minene otomonaka donc na ebite ngana bino reste à vérifier dossier à suivre pour na makambuya mwana ya star munene Ferregola makamnae il faut vérifier yango parce que mwana wana asa maele asilisi ba classe na kitoko nzambe pe apambola pe mwana na beauté kasi nzambe asunga kala te bozo kazobala ministre soki abali ministre te na epsi bobo ndimilanga azobala député français to député belge po ndimilanga toujours zimele tozo tala tozo kengelela na ebisi bino bakangi lisusu mwana mwasi moko oyo parmi groupe oyo bazokisaki mi José moko na bango aza arrêté tozo ebate mais yazo baki yete mutu azalaki na clique wana dossier ezana à suivre kombo na ye na bosani kombo batangela kingai na dalaki na biki te moyena komango na kaye na nga oyo po kaye oyo nde na komaka makambo nyonso bakanga kimoko merci na ba congolais ba diaspora partout boza po boyoka vraiment mungongo nanga tango na belela kike mi José azoki na kufa mi José bazokana ba yo kata basinga na ye ba congolais bakitaki ba kendaki kola musasusu mbila komona ki mwana mwasi aza na hôpital azali na danger makasi ba osale projet po ba ya koboma mbila ataki sous sécurité makasi puis a continuer sous mener ba enquête ba kangi lisusu mwana mwasi moko bokoyoka kombo na ye sima mikolo ngamo na koyoka websa po dossier ezana na suivre bazola landela oyo ezamboka mibeko ezate lokola kuna tozoka na procès ya pasteur Moïse Mbiene Eliane ba komi ko yebisa ba journaliste ke soki Moïse Mbiene alongi procès ba kokanga ba journaliste mususu wana bozola kisabatu ke Moïse Mbiene fa longa tondeni akolonga te po toki déjà ba preuve c'est bimi tozotala tozozimele Eliane azokomisa Moïse Mbiene likolo na biso no pasteur Moïse Mbiene atoki ti andimaki Eliane aza fiancé na ye qui fier a fali pupa oyo azalaka nango na yebisa bino ekweyaki na ebite soki dimanche oyo akote ya suni po dimanche elekaki ateyaki makambo mbaso ya molimo bayini na ye bazomeme na justice akobwakela bango mbaso ya molimo sikoyo akobwakela bato sikoyo mbaso ya nini alobaki na mateya na ye oyo olobaki na absence nanga esengeli mpo oloba yango na présence nanga ye alingaka mutu te ke soki olobi likambo na absence na ye ndenge mosusu na présence na olobi ndenge mosusu bato ya bongo alingaka bango te donc bamateya ne ezalaki ya bambwakela mais toyebi te ya dimanche oyo akoteya biso kopresente biso ke Eliane nde fiancé na ye mpo église momba bamona to mpe ndenge nini dossier eza kaka suivre soki na moni place oyo na bongisa moi jaquette ya malili mpo malili eza makasi toza na temps hiver bondimelanga bopesaka ngai matoi abino papali adi fumu toto na CL News toujours bokozwa ba news ya likolo Europe mobimba na minute oyo eza ya kokangama na maboko tokangi yango tosimbi yango vitesse ndeti na ndenge mususu toye nango tozopesa makamu news ekopesa matolala te CL News toujours likolo toyesi bino atas likambo eza na samabele ngali yanzi nako kita na kofuta billet na kofuta avion na kofuta métro na kofuta bis bomona ngana wa place wana na kozwa image na kolobela et puis na opesa bino ba information
Cour suprême ngayo mutam pifu. Merci. Tokutana na mikolo oba kokatela Pasteur Moïse Mbiye soki akobala Eliane tope akokota boloko poto ta la justice. Justice eza pona baluba te, eza pona bangala te, eza pona batavandundu te, eza pona bakongo te. Ezali pona congolais nyonso. Mais boni Pasteur Moïse Mbiye oyo akoyi mais tomonaki sentir la présidence et pour défendre Pasteur Moïse Mbiye. Tozotala, tozozimele boto yo kaka Pasteur Moïse Mbiye alongi. To boya justice oyo. Mobola azana droit alonga riche. Ezate lokole Eliane aza mobola riche ke dolonga e. To boyango. Merci.